déjà et ça la vie pourquoi kaka busy oyo sœur na biso Barbara Kana apesi papa chéri Barbara Kana ayeba na combien de stars combien d'artistes ba bieza bisa bolunga embrasser mais ba yamba na pe na ba bis et loba mate lokola zaika papa chéri c'est normal pour loba ba bitema papa chéri atika célibataire Barbara pa bala te c'est que vraiment makambu yango wana atika célibataire azara célibataire bon to peseka courage la fille pe to peseka courage eza makambo yaka eza na makambo mususu fo boye bango faux base pas star eza raté botala te jouer camerounais wana star o beta na Lyon a sala pere na téléphone no pe eza téléphone na yo on bon roza na babiloko moko pe boye obite par exemple bon nazo sokola nazo mo imagine nga na téléphone nga mona mitalaka ya sentiment na yo eza yo na téléphone na yo mais mutu moko boye on bon aziongo po otikela ke moi pour pesaki mo confiance mo we muke azwango on bon asala bisala sala wana en tout cas eza ya bien te toza pe ba congolais biso na biso tanke to yinana ata bazui Donald Trump batie président Congo akobongisa Congo te parce que ba bi changement de mentalité même ata lelo fachi président na bino moko azo voyager pour apporter un plus pour l'ambo kaka bino moko na réseaux sociaux azo voyager trop mais finalement to kende wapi donc moi erreur moko boye la naturelle a sali bango ba meme on a réseaux sociaux erreur moko kadogo a sali bango ba meme on a réseaux sociaux tout ça pena batu to réfléchir et normalité azasta mais lelo siko mbote ke bino bo boulot nde bo fait chier OK bo mi ko sala mbongo na kombo na e voilà pour mututu falo belala msuke héritier wata pour moi vie kota pour moi nine kota pour moi eloko kota on bon akepe botan moi eloko ekoti merci nzambe sona lobela ki héritier te mais eloko ekoti te ndeka papa chéra lobaka on bon ki bon moto to tiango wapi biso ba congolais. Bonjour, bienvenue à vous. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre dans notre chaîne Libanga TV et Babi Libanga TV avec la naturelle juste une toi. Je vous salue partout au monde là où vous êtes. Là, je vois en France et Aris Ndaya Babi Ondo Kangi Masolo Nakata France. Je te salue Pisikozali et je vois Babi Piponze Ngambonga qui c'est là la terre. Babi Mikoloza Akin déjà Paris et Yoki qui Piponze Nga Azapembe la naturelle Nakin. Je vous salue et je vous donne encore beaucoup de salutations partout que vous êtes. Quand tu es au Banal Banga TV, Canal Fitir One, avec la naturelle, Bokozala, toujours na ba surprise et belé et actualité qui toko, vous êtes toujours na Kati, Banga TV et Canal Fitir One. Là, je salue encore mon boss, Papa Daf Mbama, je vous salue. Et Mama Betty, on a bien la journaliste internationale numéro 1. Je te salue partout où vous êtes. Je suis avec Patrick, Patrick Kadogo, Maketou, Tomeli, champagne anniversaire et l'équipe qui toko ba fêter ma Patrick vraiment côté la naturelle tout mon ka ba statut vraiment bonjour parti ouais bonjour la naturelle bonne bien den ouais à l'aise par la grâce de Dieu toi on est bien et mon point parce que c'est la première fois mon Patrick Kadogo sur Libanga TV avec la naturelle babi la naturelle akundo la rati vraiment bisika oboye baraté mais à même nous invité à monene tokoyo kadie un mot pour na ba téléspectateur ba Hollande ouais to landara toujours Libanga TV j'espère que Libanga TV ba raboye mamba bien ba na ba titre buzo baté. Donc c'est ça, et on a bien, on a déjà la naturelle, déjà boé, déjà, on a vu que présence n'est de Jésus là, qui toko.
Et là, ça vient de Libanga TV. La force, c'est ça. Vraiment merci. Tu as un peu tout sur la actualité, news partout. Babi qui chasse Ningani, babi affaire Naomi et héritier Watanabe. Donc babi panique tant que tu dis que Naomi Azali moi si elle bala, il y a honorable Christian et comment ma grande surprise tout le monde a photo sur internet, na YouTube, qu'est-ce qui ne va pas? Patrick Omeka un peu côté la babilo quand vous allez. Bon qui chasse passe ya batunde la resengo. Passe à Mouninga, l'emsou de Resengo ya Batu. On comprend. L'emsou que passe mon ya Mouninga, to moi erreur mon boya ya baninga po biso tu na mokito sala berrer. Muto azangi erreur na mokile a raté. Mais elinge comme le roi esengo ya Batu. Yangonde elo mora ke o papa Chéral babi réseaux sociaux et ya pona ba congolais te. Donc ce que il y a rapport à Congo, donc les Congolais va monango bisika moya ba compte à rendre. Donc moi erreur mo boye la naturelle la sali ba va même on a réseaux sociaux. Erreur mo kadogo sali ba va même on a réseaux sociaux. Tout ça pena ba tout réfléchir. Et la normalité. Et ça normalité. Réseaux sociaux mundele tanga salongo et c'est longuement et facilita entre communication. On comprend que mutumo ba rose en États-Unis na kala tondo benga na bafoni buzobo ezalaka te série ke zai ke o benga ndeko no mo bone na Paris faut que na poste buzobo ezalaka te ke lelo pena bato bakoma pe bazuita po ba monter buzoba po nyonso ane kotaka na ba réseaux sociaux donc pour la ngai eza ki chasse ningani te même mawa na peuple congolais c'est ça quoi. Nako dans vidéo moko na shuka kana ba réseaux sociaux na biso mutona alinga un peu que défendre pour héritier abi ezaki ma faute héritier parce que héritier ezaki vraiment na deux téléphones na ye moko ezaki na problème aye suma iPhone na sika aki PC ingénieur azwa un peu na biloko ezaki na téléphone akala akota on na téléphone na sika et par là ndo ingénieur wana azu a publier et tant que madame Naomi asa mwasi ya libala au moins te que non et créer trouble na forêt batu. Bon, en plus, si on a rencontré la quantité pour les mawa. Pourquoi les mawa? Qui n'a eu un moutou au bapé sur téléphone. Au sabe chance yanine. Donc, aux yeux pendant na téléphone à Mouninga, au landé li babilo kwa na kati oui. Biso tout, on a un sentiment ya batu. Et ça vie privée à moutou. On comprend? Naza na terre au côté na ba profondeur to moi si nanane ya libala to po to monaki alliance te to bon wana yo monaki on voit ba photo ezali ba photo vraiment ezali ngabi loka buzo bana na tala ngo te parce que eza buzoba et le roi yo ki oro salaire oza mutu na téléphone no pe eza téléphone na yo on voit oro za na ba biloko moko pe boye obite par exemple bon nazo sokola nazo moi imagine ngana téléphone ngamona mitala ka ya sentiment na yo eza yo na téléphone na yo mais mutu moko boyayi on va aziongo po otikela ke moi po pesa ke moi confiance mo we muke azwango on va asala bisala sala wana en tout cas eza ya bien te toza pe ba congolais biso na biso tant que to yinana ata bazui Donald Trump batie président Congo akobongisa Congo te parce que ba bi changement de mentalité même attend lelo fachi président na bino moko azo voyager pour apporter un plus pour nambo ka bino mo na ba réseaux sociaux azo voyager trop voilà. Mais finalement to kende wapi au moins te to ma bomba biso ba congolais to ma bomba président na bino aye akutile msuki mboka na kokoso abi bon na rovanda boete fona soigner ba relation auto eno libanda mboka azokende pe na kokende na apporter toujours un plus mais kaka bino moko ba congolais za ivoirien te Brazzaville te nante biso moko ba congolais ya RDC to bandika na ba réseaux sociaux kwa réseaux sociaux bo palpitant ngo ba misuba utaso na ba wapi yango boye ba ya mbaba président azo voyager trop aye siko bolinga vanda na bino katanga ko vanda ne comme abimaka kutu te tozo souffrir bon en tout cas na ebiter na tante pe na mingi na kota o ezake lemso na mawamo boya muninga
on peut ton erreur mo ba muninga ngana zongona porteur comme roi moi être défense nanga moto attaque nanga mo boy to point faible mo non les erreurs on peut peut-être et puis si peut mailler les mbalasima aoye ba ko gérer téléphone na ye on peut yemoko on peut les erreurs je pense pas que un jour aux à l'issous on peut tu peux se courage la fille peut tu peux se courage les amambo yaka les amambo mususu faut boye bango faux base pas star ils a raté botala te jouer camerounais wana star ou beta na Lyon à sala perre à sou ekoto on peut y pas sala mo erreur wana on peut mais Neymar tout grand prêtre Neymar erreur wana pe bimare sala manango mais so boye baraté faux base pas star et raté asa star mais lelo siko monte ke bino bo boulot nde bo fait chier OK bo mi ko sala mbongo na kombo na e voilà pour mututu fa lobela lem suke héritier wata pour moi vie kota pour moi nine kota pour moi eloko kota on bon akepe botan moi eloko ekoti ah merci nzambe sona lobela ki héritier te mais eloko ekoti te ndeka papa chéra lobaka on bon ki bon moto to tiango wapi biso ba congolais on bon mais ils ont biloko moko ke to encourager baninga même la fille même artiste na biso ya munene na Congo pour makambo wana bato ba osala ngora baninga na ba artiste baninga na bango ezaki artiste moko boye alingaka na ye muninga na ete OK to musique a Congo tozo bomango on bon to boma ki congolais take biso na biso moto osala na biloko wana siko ba opesa biso respect libanda ndenge nini donc c'est loko ngai na encourager bango mamu musubi no mondi ke bo nui muninga OK nzambe autombola e akandala buzo bana o bino bolinga bo sala. Donc c'est ça quoi. Vraiment, ezaka kandenge moronde to uto mona ba semaine passée sur les réseaux sociaux, ba publier papa chéri et Barbara Kanam kalate libala un cadeau ba bioma pire mutu ya jibe mpia na papa chéri. Au mona te ba makambo zo continuer kaka. Moi ke ya buzoba. Ante papa chéri na sœur na biso Barbara Kanam la diva dans la diva na motopamba. On l'homme qui a secret. On la banane donc il a qui force au moni pour ceux qui et simba raté mais ba lobé la raté pour ba belé kutu ba luka ba beze belé ba luka ba beze a luki pe beze ceux qui n'aura na coin ndako mais beze ba force en côté on comprend eza nzambe ya kati lelo Barbara Kana na El Salvador boyoka yemo Salvador on comprend alobaki déjà et ça la fille pourquoi kaka bizi oyo sœur na biso Barbara Kana apesi papa chéri Barbara Kana ayeba na combien de stars combien d'artistes ba biza biza bolunga embrasser mais ba yambana pe na ba bis et loba mate lokola ezaika papa chéri c'est normal pour loba ba bitema papa chéri atikali célibataire Barbara pa bala te c'est que vraiment makambu yango wana atikali célibataire azara célibataire atikali célibataire mais yoka zela renga na solo na yo tu as besoin contre la polémique à buzoba te on comprend biso tozara batu ya ba polémique te qu'il faut batu ba landanga ngana Patrick Adogo ni musicien ni joueur ni star on comprend na se criera na Patrick Adogo na za pi petit à papa chéri na solo na bien na batu tunde lobi tozaki innocent alinga buka showbiz biso ya bien de to lobela net ino o mon net photo ya photo tuna innocent beta ki lobi na showbiz maamuni ne zaki pas manquer Blickington pardon wana buzoba innocent balume lobi alingi ko buka showbiz o dans musique à Congo ezo évoluer ezo mata donc ndenge ka to photo pesa bango to chance to ba Gez Mawete ba DJ Samarino que princesse ya Angleterre azu image atini aux États-Unis pas grand journaliste à monde abike boyamba bana wana ata plus de 10 minutes aux États-Unis donc journaliste ana master Obama donc meilleur ami ya Obama
batinde yango ki na nzembo moko bibi donc babilo photo lobela mingi yango wana photo lobela ba faux hésiter ke na boire mo bo créer kaka Barbara Kanam kala mingi te engombe zoya Barbara Kanam Fat papa chéri on comprend donc il faut bouger Congo il faut bouger monde taka la diva na El Salvatore de la patrie donc voilà, là c'était Kadogo bien saber sur le Banga TV toujours avec la naturelle et nabito ko t'appelle les camos soulevé à innocent hein tu peux que tambo les belé babi innocent vraiment zo banga mikoloté là c'était avec Fali Poupa et pour l'instant et comme pas Blickington hein babi innocent vraiment kunana Blickington les aussi mal ngabanga nenga ponga mona mi respectaka ce Blickington c'est respectable wana ngana ebité pour que komi bongo na pe na kati na pour ça t'as okota bikota kotana babi respect za reciproque azasta ngakuna benga ye président mais innocent na ta normal petit nanga to biso to réunier to salba combo innocent za kité mais aïe azala kité aïe babi chacun se touche les coiffeurs voilà et ça tourne il faut na respecter na pesa ke ba respect na benga ke président on peut na pesa ke ba courage pour ezatana ba force akatante ata na salinde nga na salaki na zate na salaki mais yepe aza do lobby pe mususu pe akozala lobby ana pe mususu pe bakoya bakozala do ba bonne chance on va nga na zakana te pour kota ni Bill aza yaya vieux ya innocent aza petit ya Bill bon ezale msuke toyokaki balobaki balobi on va biso tozala kaka famille eza famille singa famille ebenda na ramekata na raté innocent kota zana lemsuka ozonga be peut-être Bill père ozonga lemsuka lobaki loko mobo e blessé ki leki nanga on va azaka petit frère comme te pe innocent pe lemsuka loko mona lobaki boy oye e blessé ki pe na lobengo lemsuka pona kanda po yaya pe lobelenga mo loko mobo sepeli senga te donc azaka tozaka ba congolais ba obongisa kaka mais nazolo ba ke lobby showbiz na ndima kite ngamo na oke na ndima kite ke mwana na ko sala eloko bongo mais asala ngo to betela mo maboko misika Congo ezoke liboso donc c'est ça. Voilà, merci Babi, innocent vraiment azana problème te na Blickington wana Kadogo mutauti koloba Babi azo continue toujours comme ça msane kitoko ça va bomona na zeni de paria anga buka mais ka gezma wete na pena innocent Kadogo to zala mpe ba réaliste Babi libanga ti ezotala ma partout kaka ye innocent wana na gezma wete ça marche pas oyokango ovandaka place mo o comprendre et au marché mais si mbakate to landa be mission bato invita ka bango parce que na monde na biso toza yo moko yebi oza na kati après so yeba mundenge ezo marché et si mbakate ngana na mona ko tezo simba te na mona te jour mo boye batuni kezma wete makamba inosa bot kombo meka otuna ngango sote ke na linga kete na yoka pete ke inosa batuna makamba kezma ta bibo meka te na linga ngote on voit wana ya longa ba congolais peut-être mutu akoloba a congolais tsango B C D alinga tangisa alphabet nyoso ya buzoba on peut lepso na a mutu mo ba lobaki donc baza ba artiste à Congo on voit yanga ya importer ça que Congo ezokende liboso donc c'est ça na musique. Voilà, to komi vraiment ko nager na suka et conseil ni noko pesa na ba star na biso a Congo et na monde a média pe na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse ndé to zwa ka information et to transmettre on na bandenge mususu bozwa ka information te na bandi ming na ba chroniqueur na ba chroniqueuse boluka kande base ezandenge ni on voit omoni journaliste to chroniqueur a bien il faut kendara na kati na source la fondation kozwa koluka information bino wandeni bovai na bino rabwe fulani kadoka bika babomi mutu na Kingasani mais yo komi kuna Kingasani te okomi même pas la limité bamomoni babomi mutu na Kingasani yo wana eza buzoba c'est des bêtises donc ça que tout ça la boulot bien to protéger ming ba star na biso to protéger ba star na biso pour esa force na to ka te journaliste moi ya Côte d'Ivoire
ayebo na ba titre ya mabe akomi onani rien on comprend na mabe na biso na malamu na biso toyeba ko protéger ngo entre biso pourtant ezobimaka bongo eza faillite ya Congo on comprend na pesi bino ka peka ba chroniqueur na ba chroniqueuse courage boyeba ko sala misala bien bosala misala ba bêtise te po et ana mbuma musu baliaka te ekangami yo na mongongo yo mo penda ko moni penda ke ekangami yo donc ça veut dire que et le roi ba chroniqueur musu o ivani no ka boy o lobi mamba lokuta en plus ka yo moko oye pembeni wana star wana ngai bongo en tout cas ozo penda donc ni makoko penda ke po so yo linga mutu te po so linga mutu na mabe na ye fo o sale fo o lingango o yebisa chance na ndimite ke yo jidi par exemple Judith on prend au moni mabe mo par exemple ke ya Kadogo logo moni mabe ya Kadogo lukanga pate Kadogo lo bate Kadogo moni lo bona sepena mais yo tango ko leka na TV o lobi biloba lo na ba réseaux sociaux ezake mbala mo laksinga mindu do soki na zuyo ozapena ki ni makoko na moko comprendre nango te on comprend donc na peso ba courage ça boulot ndozo ça moni boito solo li normal mais oyo kaka na ba TV boyo Patrick Kadogo fingi nani te nga déjà nga moko Patrick Kadogo naza na ba batu nanga o ba linganga batala so bika Patrick Kadogo on peut à contredire et loko moko boye to alobi boye batu ba otalanga na vie ko forcer ninte naza na batu mo plus de so na lobby ka ke na soirée là mso solo là ba solo to boma style il y a plus de 1000 personnes 2000 personnes ba yaka nanga Kadogo on comprend ba yaka déjà donc elaxi ke nzambe naza de na chemin naza mutu bere rezanga te donc côté bere na senga ka ba esquisse na oyo ko sala batu pasi maintenant on peut aussi pédir ça battre bon encourager na lo baka malamu c'est ça d'encourager chez nous le bokenda liboso pour na comprendre que boye ko information na source merci donc solo là-bas soulever point ça chaque lundi chaque mercredi bien à la chaque jour chaque lundi na next club voilà solo ba solo ça veut dire quoi batu au moins ka ba congolais ba nga ko interpréter lo na ndenga ya mabe eza toza ba jeune ba misu ba salaka bamisu basala on va bamisu super bateka ka bamisu ça mais moi lundi na to bengo moi raconte ya ba kinois raconte ya ba jeune à Congo to kutani to sa be chance moi papa yo business to benga ngo solo là ba solo business le ka ndene to meli moi faire par rapport à bien to kabwani on comprend Oboma style et ça Oboma style 4.0 ça veut dire que to kutana chaque dimanche na fiesta club. Moi raconte ka ba jeune donc dimanche na lundi to kutana na dimanche na fiesta club à partir de 22h donc il y a un dimanche ça paye que mais ça veut dire tu payes tu bois on peut to sale fort que ba jeune tout tika marambuke na midi na eneken au senga oye pe no longole msu par exemple na njil pas bana na biso njil ko to ba trésor pour tout on prend mais oye ka rapport au senga eneken donc il y a to le tu payes tu bois. Tu payes pas, tu bois pas. Donc, on peut payer que mec. Et ça, dimanche, on a fiesta. Donc, on a bino pe boza la chaîne pe zala et mon abilili. On prend dans la source. Bino mi kona omo benga bino ke chaîne à source. Quand on vous avez information à source. Maramutu na source donc c'est ça. Ok, merci to komi vraiment la souk la biso ba salutation na yo. Donc la pesi ba tutu mbote ba linganga. La pesi Christelle Tirban, non mais Mao, boutique Christelle Tirban, elle a tsapé, elle a tsarayo quoi. Ma sola bien. Fille car le roi yo. Ouais. Babi a bientôt la naturelle chez vous non c'est ouais c'est ça, na pesi batu tumbote o balinganga, na pesi batu oyo ba donc bazara présent. On prend na ba rendez-vous na ngai. Bayaka, c'est pas facile, mais Nara Yabino, pour continuer à koya. Donc tout le monde, n'a pas si goga ya tembe, héritier ou ta moto na tembe. On comprend? Ba salam, ba boulot mi ange mi demo. On comprend on te mi ange mi demo. Donc
azaki aza muto akosala mabe akosala pe malamu ombona do yango wana courage misala e ya makambo yaka limbisa pe bango ombona na vifo yeba ko pardonner ça sert à rien limbisa no bango ombona donc c'est ça batutu balinganga basalami lisarazu mavango kapita nzamba vexas na parlerai na pesi mbote zo wan basalami no yango wana kwa Asiagito Pires Mbakul Trésor Banza batutu basalam papa boubou merci. Voilà, merci. Là, c'était Kadogo, hein? Patrick Kadogo, pur petit, je peux me prendre papa chéri. Et Bolandi, vraiment, à Pessi, conseil, ming na. Biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse de to samsa na biso bito salamsa na biso na ndenge ya bien et to zo ba information na source au lieu to ya rato luka ba base vraiment ezaki to côté na pesi bino vraiment mbote bisika bozali wana moni na France hein babi arisi onde makambo simbi pipo nzenga babi ozana kata Congo dia la naturel ozela oyaye ba gros bisous là je vois mon boss papa Daf Mubama et notre maman journaliste internationale hein, Betty Massengou, je vous salue et toute la famille, toi vraiment je vous salue beaucoup, je vous kiffe. On se trouve à la prochaine numéro. Bye.